na bandeko tout le monde na biso ba artiste ba comédien to lingana to tiko sana mabe to ki c'est vrai za ndeko mo parmi biso asaki likambo wana na osenga vraiment nzamba de bisayi ezaka pasi lelo okosala moninga boye lelo ozo qui se passe yo po okufa lobiti lelo osali moninga boye moninga za na pasi oyebi to ekomela yo bible zo ba ke mutabuka oyo azolona yo muto yo okoma kota okende kisi na po basa baninga mabe tozoyebisa yo yaya omoni ozosala baninga moni ozosala bato un jour okoyeba kolo mokili azali ta mosolo boyibu eza misu papa mais ta mosolo ya ye toyebi te mosu ye akufa liyo mabe andeko na nga baartiste tobona motema yesu alingi azonga yo mutu oyo okanga baninga kanda yo mutu oyo okoma lelo kotia baninga bouton na njonji babengaka yo mutu oyo oba kosala ndenge totangisa bakombo baninga ndenge mabe po bamona baninga bamona ka yo mutu oyo okomona bakrite moko baréunion bosalaka mpona kombo baninga un jour nzambe akomesure yo akotraite nde otraite baninga bongola motema tika makambo oyo bandeko ya mama buibui oyo na biso ye tobombela mpo na ye bito eloko tokosala te tolakisaka nzambe abengaki buibui ye moto aza na miso ayeba pièce ya rechange ya miso akozongisa yango. Moi je pense qu'il y a quelque chose de ça dans la communauté. Voilà. Merci, félicitations na maman pasteur Marie-Hélène coup de chapeau. Avant mouton en tout cas félicitations bébé. En tout cas merci maman. Merci maman azalo kum na musebeki. Ntito koma ka ba pasteur ba consécration na biso za la kanza mutabenga na biso. OK. Papa yebo confirmer ngo. Moni tozo bina ni grâce té que toza nzamba bimisa moi si kati na biso. Ami bato nzamba temisa zo temisa na nzamba polene atemisa na moi si te ministère ya porte té. Mais apporte tie côté yango té moi té té yango té. Mais na ministère na biso, na ministère ya papa, na tozo ngoluté ko za na l'époque où la première fois de moi c'est moi si même maman Marie-Hélène. Mama if love is crazy, love is funny. Ozana kombo nanga Sir Gladys na eko pesa témoignage nanga na oyo nzambe ya Ozana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi nanga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko nanga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa ba visa te na bandeko kozwaka toujours ba refi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yabisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport nanga na ye na moni na zui visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda ko sala isika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba isika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kotani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc nalinga kina remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na
enseignement na suivi bape sa biso chaque jour. Na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Très heureux à cause de la liboso pour cette Nabino pour les comptes de l'émission Art en Vogue, surtout les premiers qui en vous à la canne surtout pour la Bino ba news le nom nazali na sengo mingi ya koyamba bino l'homme dédié artiste et comédien. Il s'agit de Pasteur Kobla. Pasteur Kobla zali moko ya ba groupe évangéliste apona na ye musala Nzambe. Pasteur Kobla a joué appel ya Nzambe, ça fait au moins 10 ans. Donc le to bengi se poto solo la un peu par rapport à 10 ans ministère na ye. Moté Pasteur Kobla. En tout cas, moté Papa Mira. Je m'appelle pour l'invitation, merci. Okay. Et merci à la téléspectateur Nyonso Balingara Pasteur Kobla Megachi pour la Pambola Bino, au Balingara groupe théâtral évangéliste. En tout cas, merci à Bino la communauté. Vraiment, tu koloba que Musala Nzambe déjà 10 ans na Musala Nzambe. Solo appel nawe ezalaki ndengeni. En tout cas, Papa Mira pour la Pambola yo. En tout cas, ça fait le 10 ans depuis que Nazar consacré pasteur Djaba Salim Ngolu n'a qu'au 10 ans. Ils arrivent facilité Papa Mira. C'est-à-dire que Djaba Salim Ngolu depuis 1992 Nayaki na kacha communauté na biso et JC n'est pas père spirituel nanga apôtre Jean Robert. La Pessimbote pas mon père spirituel apôtre Jean Robert Ngondo. A bandi makamanzambe kuna. Depuis Nazamuke pas pasteur nanga papa nangai. Dans Salim Ngolo à l'époque, c'est là qui passait des groupes de prière. Alors, on était pendant ma campagne de Kuna, dans Salam Ngolo, par la grâce de Dieu, ministère Zalaï Katinangai et Koganga. C'est-à-dire que le fait que Nazala qui mène aux autres prier pour la battre, le bon Coran Zambé, Pasteur Kobla, nous n'avons pas les bakité. Or, que nous avons bien dans la carte ministère. À l'époque, nous avons un frère, un groupe évangéliste frère. En tout cas, notre pasteur Kiro à l'époque, qui berger, qui frère. Mais même façon qui nous prié pour la battre. En tout cas, Pamira, battu bazo témoigner Nzambe. Et Moussala tout va repérer ça dans la communauté. Si on a que tant Moussa cellule, il faut la population. Battu faut baïa. Nous avons pas les bakité. Dieu qui appelle Nzambe. Oh Nzambe zaki na posa que un jour nous allons Moussa inaye. Si et que ça là que moment kokaki, bah que consacrer na pasteur. En tout cas, parmi ça a une facilité parce que nous avons un pasteur. Il y a une facilité pour Nangai. Mais nous avons un bengi, à la carrière sociale à Moudité, ce qui a poni à Ponaka. Tant que je suis dans Nangai, mais depuis que je suis dans Moutou, et le lot, Jean Salim Ngolo, a totalisé 10 ans de ministère. Na bémissi ba pasteur na ministère Nangai. Ah bon? Oui, na bémissi ba pasteur, ba prophète, ba apôtre, na consacré bana. Oh, le lot, je suis dans la Brazzaville, je suis dans la Kinshasa, je suis dans l'Angola, je suis dans le Canada, pardon. Par la grâce de Dieu, dans 10 ans, nous avons fait Singapour, ban et belé, et le lot, l'église la clé du ciel. Botamment, nous avons visionnaire, et l'église la clé du ciel. Ah, la clé du ciel, la clé du ciel de communication, et comme vous, il va passer, mais comme vous, ça qualité, hein? La clé du ciel. Ouais. Ah, clé du ciel, tu veux que pourquoi tu as le singili ou l'ambassadeur qui commet au sauveur. Ouais. La clé du ciel, Papa Mira, mon sang en Zambé, au la bengaka, et ça, le message, mon la pesakaye. Donc, Zambé, soka bengi yo, aux ala makabo, il faut que ça soit la bisaka au Nil. Alors, ngape na zala makambo ko la bisanga tanga, bengaki nga na kati ya ministère, pe tango, ebisinga mena, mouma ekoki, au téléma, au la visionnaire, au tambu sabatu. Amiga, dalinga ki angote. Dalinga angote no bana ndenge na bana ndenge niveau. Mais tangu ka batang batchoka maboko elenge ko timbala mongo nande o se rebeller. Nous se rebeller pas à passer. Non. So, d'après si mon père spirituel la poste Jean Robert Ngonomoto, abisa yo naza parmi bana na ye o lelo abetela tolo. Lelo abetela tolo en tout cas
pasteur Kobla, ah non, 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 non. Ok, penza vous dans l'église, ok, puisque que pasteur ngai nzambe pesa ministère, assemblée pour une église, atindio. Ce qui a tikaki, ce qui a permis que ngai été. Au moins la campagne n'a rien à ça ngai été. So ngai rebelle, ngai été. Papa moi les alaka bo discuter, ya bo kabona après c'est mikobozonga normal. Vraiment que aux rebelles ne se trop dit. Aux rebelles se trop dit dans ça parmi bana oyo papa yebi. Bana oyo ba respecter apôtre Jean-Robert Ngodo, bana oyo ba respecter ba pasteur nyo sur ministère et pas papa Zali. En tout cas, tu moni même le na kati ya groupe évangéliste naza président actuel ba Devos ba Gabi ba ndima kotika pasteur Kobla za la président. Ba yebi que depuis abanda za rebelle depuis abanda to biye modèle, depuis abanda en tout cas moni de celui que ezaka ngo na jui ça parce que na koyi na kati ya makamanza mais depuis naza muke na koli l'éducation en Ghana, c'est ça, Makamanzam. L'éducation, c'est Makamanzam, bien sûr. Déjà, tout le monde affiche partout dans la vie comme ça, ça spot. Il y a 10 ans, il y a nous voulons voir Jésus. Et ça, comme on dit dans la Bible, que non, nous voulons voir Jésus. Mais dans mon cas, c'est comme si on ne peut pas passer à Barouti. Non, 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 non. Non, non, non. Nous voulons voir Jésus, Batou Bayebi, na bandi yango depuis 2007. Depuis 2007. La belle campagne. Nous voulons voir Jésus et ça nous a Moutaïbi Sanga. Et un jour, na kati ya retraite, nous avons prié. Rebombe la kola bisinga maintenant t'es coquille. Nous avons benga kio t'es coquille. Maintenant, malibanda oti abalsoma pour gagner lenga pour que la kolukilanga ba o babunga kinjela. Nous maintenant ça ndengeni pour la bisingai yebisa bango nous voulons voir Jésus. Bon, pour la bisinga yebisa bango nous voulons voir Jésus. Mais melanga bango ba mona ngai ngamu na za solution pour na bango. Yebisa nga ba o bazala barabara o ba ke simba kisi. Ba to ba mona ndeke vie suki. O ba mona ndeke ntuka na mo ndeke fina ngai simba te. La yebisa bango, nous voulons voir Jésus. Yesu na pia ka kimia, après ça succès, après kalibala, Yesu yebisa mission wana. Yebisio, nous voulons voir. Et ça message pourquoi la personne na kati ya retraite. Le monde lelo, ba fiche au moins na balabala, le todo, la 10e édition. Oyo ezana kati ya stade ya Imika à partir le 29, le 30 et le 31, 10e édition. Nous voulons voir Jésus dans 3 jours. Voilà, dans 3 jours. Ok. Tozana batuna nzambe, pasteur Walo na peche mbote, mama emi Coutinho na peche mbote, et apôtre Augustin Mouipe, papa batuna nzambe bazoya. So moni batata wana, chaque activité na batika ngate. Ba campagne nyonso mona pasteur Walo. Ba campagne na nyonso mona apôtre Augustin Mouipe. Mona mama emi Coutinho. O ba musu ba batuna nzambe pasteur Kobla. O so mama emi Coutinho ndenge nini. Donc on a dit que so moni ba papa wana basan nzambe wana okola tombe wana mboko so moni bazoko ndima nous voulons voir Jésus parce que baebi pourquoi baebi on nzambe zebisa bango pour la campagne. Nous voulons voir Jésus. Tikanga na ebisa yo semblable ko ba Jésus baza ebele. Tomo ba tous va prononcer Jésus. Jésus. C'est quoi Jésus ya wana Jésus Christ ou bien Jésus kaka simple pour battre marquer nous voulons voir Jésus mais Jésus là. En tout cas, vraiment, parmi vous avez raison. Parce que tout ça, Jésus belé. Faut que c'est Christ. Oui. Moniteur, nous voulons voir Jésus. Bateau, vraiment, biso fin biso, d'abord, c'est Christ. Jésus dit que le la côte au théâtre. On insiste dans ma campagne à biso. Au moins que tu le la batu, tu y es que Jésus Christ de Nazareth. Oya kufa a se quoi personne na bomoy. OK. Vous comprenez? Le Jésus to lobela kazaka oyo yebi wana. Biso vina biso pa mira. Bito kolika ke pa Yesu Masiya. Biso to mélanger makamute. Jésus biso to leksa bato. Abengi Jésus Christ de Nazareth. Oya ndimaki akufa ko mokile bika. Oya baki tout est accompli sur la croix. Tout est accompli sur la croix. Dans ce vraiment pasteur Kobla. Vous avez passé le nouveau comment surtout ceux qui vous en campagne. Tout le monde a témoigné belé. A passé simba magie pour miracle ça va passer sous
kenda da bonganga pour américain salama et salama plutôt mais le monde a remarqué pas na yo parce que ba yo soko tambola o lotanga no mais vite na bible no beaucoup mais na comme komono ko tambola mi kona kichaka chaka s'il vous plaît kichaka yango e preuve yango na kichaka chaka yo pesa kaka ni na yo ba pesa kichaka chaka mais c'est ça merci famille ko pambola yo en tout cas merci nanga yo pour la question na yo za pambola ko na espacia vraiment papa mi na biso ko moko bato ba yebi pasteur Kobla partout dans le monde famille na zaka fier et le baké vinange zaka Yesu Masia de Nazareth bato ba yebi ngai sur le bato le bakuma ko yebangai za grâce à Yesu Masia kichaka oyo nde makaso o moni nganango parce que tango bengi ngai na zala biso na zala quelque part totalaki na moment de prière parce que levé to préparer campagne biso tout to na moment de prière au semaine au bato li até ton retraite to li até ngana ba intercession protocole de moni en plein prière do benga na otika kuna na bengi na yeboyi na kichaka na yeboyi déjà ko mo tango la trop pasteur et puis sans oublier Cameroun s'il vous plaît Mika na Simba ya ko na koya pasteur na Simba Simba famille. Na Simba. Simba na Simba. Yo za yo faut ça permet nanga. Pe la so mona wa. Quoi? Parce que vraiment. Et c'est le côté. Na ba quoi pe na boye na ba itaka taka o ba quoi? Papa mira na isa yo. Omoni oyo. Na ko ba ngona sela bo kiboye. Ko bo ka te Simba ngo. So boye. Yesu ale kiango. Moni ka te s'il vous plaît. Le côté s'il vous plaît. Et c'est le côté. Biso ton dimelaka. Papa mira biso ko moko. Mon bis pas pasteur Kobla ou lelo sur l'autre que Simba kisi sur l'autre que pour nous magie c'est toto bazoba c'est mon truc c'est ça biso bien te pamira le biso le bangai et ça nous a besoin d'opportunité là je parle dire n'a pasteur Kobla souffrir makasi bayi bato ba Simba kisi ba souffrir ba souffrir pour les biso que pamira pour les biso boye nanga zali awa naza awa tant on a un frère en Christ nana pasteur était batu ba mono le ko konja pemé na ngai yesu aleki kisi yesu aleki magie na moni batu ko moto na ministère na ngai o na Afrika ya pamba na moni batu na ministère na nga pa mika muto avc akata na prier pour le que zongi maboko zongi mutabiki voilà tout na na pasteur té pour le ko passer na kota kisi papa mira ba o ba kota ka kisi pour la benga bangote. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus Eliboso papa mira tokei na campagne oyo Michel Zaka moko ya ko sauver batu oyo babunga kinjela bazo Yesu Masia kolokila Yesu Masia ba âme ba oyo batika ki Yesu ba lembaki na prière souté pour la pasteur salanga boye na prière souté pour la momo kile simba te batu nyonso oyo pour la bobo ndenge ki makambesi simba souté. On s'est bien souhaité pour que les simbaté. Tout la qui bango que Jésus-Christ il est capable. Il y a cause le côté comme chez locaux. Total na campagne nous voulons voir Jésus. On a la qui s'abatou. Yesu Masia a passé pour dans les néa. Nazala qui le côté Yesu comme signé sikoyo. Il peut se que confie vino na Yesu. Après qu'on sait le collègue quand même ngana comme Yesu Masia. Donc batuma c'est la kaka nini. Donc quelle campagne c'est juste cas pour la coloquer Yesu Masia ba amna ye. On va bungaki on va lembaki bazogena Yesu emprunté. OK, date ça razo batu le 30, le 31 à Katia Imika. Dans tout cas, esa campagne mon contre papa mi rappelle merci. D'artiste comédien nyo so bani ba soutenir ngai. Na moni pe d'affiche na ba comédien. Ba lukani. Ba ya ko tala to ba prestige. Ba ye po ba ko sambela pasteur Kobla. Ba campagne nyo so na salaka ko banda présent masumu. Tu m'artiste nyo so bani sika batika ngate. Baby que pasteur Kobla d'abord aza moko na biso artiste aza moko za la kana biso aza moni kamonyo so biso pasteur Kobla za la kawana le fait que balinga kanga baza la confiance en Nzambe na sabelaka o moni que ba artiste comédien nyonso na pesi merci et pas la président tu groupe o balinga pasteur Kobla bandini ko chama boko ba président Lombe bandini ko chama boko na kati ya campagne oyo mama bio mbala bina kotika simate ba mira na rotika simate mabi alipai ali pasteur Kobla ngamoko na wa charge en lata na yo mabiomba abi non ngapela ngina pamboma
donc là tu so banda 3 jours wana yo na mwasi na yo to ça dit que papa so moni bande ko ba ta artiste comédien pamira bandima ba papa maté mais ne konayo pe pasteur de la foi Jean-Paul Mayata il pas passer au surtout ba comédien bolinga mingi mais on est ça la ko benga kay na bani na oté nzambe na lobité non omoni d'abord merci pamira omoni musala o to salaka d'abord ya musala zo pas sentimenté eza musala nzambe ya musala mel fois to sala ngo ya fois nzambe to la musala o lobini ndembe ko pesa yo sala musala chamuto to chaka to pesa omoni cher eze sika oyo ba pesa musti cher za kanita ndo to na ta chamuto eza la juste que un sentiment te pesa pingai na otea un sentiment parce que todo tia bato na poke bato ba loboko nzambe ino pe ba pasenga na bina fa na bino mingi bino bokoma système obiki no obengi muto poni biki muto so aye obenga la muto aka makasi ta paye de fond muto aka bokoma sama na mingi ya na bino mingi so tali bato ya monde na ngape na biso pamira so tali bato tout ne pas exemple que la campagne on ouvre voir Jésus bato bato la fiche wana campagne na ngai zo passer walo est-ce que ça va pas le fond ça même continue so te bato yi bango ya mon na yo ba passer la benction maman mo kutu te bango to quelle campagne nous voulons voir Jésus et ça pour le cambo côté amiga to te pour ko le créer sur masia ba ambe ba bungaki ba lembe ba zongi na nzambe na ba artiste comédien ba zalama ndamba pesinga mission moko amiga azali ko prier que la bisinga ko banda mois novembre tito comme décembre na moni ba que belé moke ningani massa saison beta bato kima ko la bisinga ko na novembre avant to décembre et ça là comment ko sala na mboka et là comment ko sa bat mboka ko bouger et vraiment ko lingele ka mboka bat ba ou fait belé ko la bisinga jour wana bo prier pour na mboka bo serna ba artiste comédien bo bombela pour na mboka bo bombela nzamba kitsa parce que bato ba ko fait belé bino za bongo mwala msuke o taki jacques événement moko boye o ba politique ba ba jacques non na kata Congo o makambo ko sa profiter na wana mbala moko ti le temps kuma décembre film ko mi ya na loba ni papa mira bible zolo ba boye moto nyoso ko telema ko bana para nzambe o nzamba lo beli eta za pile de mort pami ya biso ba pasteur ko bla megachi to banga nzambe so moni nga temi pami ba to yebinga tuna président de vos la président de vos mbote ba tuna président Gabi ba biso que pasteur ko bla lo bana satisfait na ça ja ba to na te je pense que nga so ça consommer na melo la YouTube mo na papa maté na ça ja ba to ba le carte papa maté nga soki na lekina lo ba seke nzamba yebisinga makambo. OK, bien noté mais na campagne oyo nous voulons voir Jésus tout ça pour ça que tout le monde a eu son corona alongola likambwana et koksamate. Amen. Voilà. Voilà. Parce que bon na mona kati bato wana bazo na kati ya affiche na yo na mona mama Aimé Koutino na moni passer walomi senga na moni yo sa mona mbali wolo mo mbali mama Aimé Koutino mwana mwasi yo po na côté ya mwana mwasi po na moni ndeko na yo artiste comédienne Marie-Hélène Lota ba ordonné a commis pasteur a comme azaka mama pasteur sur un pena pasteur yo poso pone oza kwa pouyon que moi ça côté en tout cas papa mira ya liboso moni eza ba débat moko le kana kala mboka na biso Congo moi ça théâtre mbala théâtre moi ça théâtre ngana lo bango moni après tout na tout au salaka to sela ka nzambe to sela ka batu mokilité moni makambo ya nzambe eza makambo njoto te makambo nzambe d'abord notre Dieu est esprit si c'est vrai au sela nzambe a esprit il faut comprendre na kati esprit sexe za la raté au moment te ange moi si ange mbali esprit za kana sercité soki ya solo que sela ka nzambe o nzambe a esprit yeba que bloko na moi ça théâtre mba tête occupé ngote papa c'est qui est important toi la posa ba bic ba bonga mitema c'est qui est important la posa moi ça té il faut belo moko ba to liboso oyo muto liboso oya même message oya té ya pe ba tout message ay ko té ba tout ya ki mwasi bible zolo ba ke Yesu masi akufi après 3e jour bana basi baté na lilita et si ka ba tiaki Yesu ba té la botombo za polele bible zolo ba bana basi ba memi nouvelle
message eza nouvelle bamemi nouvelle bake côté bato bapierre bayebisa pierre boyoka yesu masiya asekwi bokanisa makambo balobaki yango na mateya yesu masiya asekwi tombo eza polele pia kamwe pierre azalaki moko badisciple ya yesu masiya ye moko tayebaki te bateyaki na nzela te bakenda kopesa nde sango bakenda koyebisaka pierre tomoni yesu ateye yesu asekwi nani pamira esika bakendaki eza esika oyo basanganaka esika bakutanaka ensemble mpo bateya nde omoni esika bito te eza baeglise oyo tosanganaka mpe esika bakendaki bango bakendaki kotala tomba jésus bamoni bakebisi pierre babatamaki c'est ça voilà esika bakutanaka parce que bazali kobanga ntango yesu masiya akufi bazobanga ezalaki esika bazali kokutanaka bapriaka bazobanga kobima libanda bakokaka bango esika wana prier église eza esika mibale to misato basali na kombo nzambe c'est ça l'église église eza pamira église eza oyo bandako totongaka te moto fani ngala boye ebabi obi esika mibale to misato basali na kombo na nga naza wana mais namoni na kati ya bible awa bible otanga ya bible namoni na 1 Timothée chapitre 2 verset 12 la bible dit: je ne permets pas la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. D'abord, la Bible, il faut avoir un contexte de la Bible. Ok. D'abord, il faut comprendre que Pamira. Apôtre Paul aza Yesu Masiya te. Biso toza modèle apôtre Paul te. Toi modèle Yesu Masiya. Notre modèle c'est Jésus-Christ de Nazareth. Apôtre Paul soki azolobela baba né à la foi. Ba né kondima. Eza biso te. Ene tinga na zaboy. Naza représentant le grade du ministère ngai. Nana bana ngai. Soki na otia ordre moko pour la monique des ordres moko boy. Est-ce que telle église a passé voilà? Et telle église a passé non. Ce qui importe, n'importe Paul, notre modèle c'est Christ. Christ est un modèle pour Nabiso. Tant mon livre santo et kitaki et pas baye ko nankolo na Pentecôte. Nous devons que batu nyonso bazwa ki mundu babalo ba muno kwa sika. Na basi na bibale. Et pendant qui batute papa na basi bateyaki papa na basi na bibana bala mike molimo santé zo mutu nyonso nzamba tana posta te nzamba tana posta na ngote posta na nzambe ezali ke babonga mitema bazongisi esili papa na bandaki na question na nga na tuna kiwa obai ki ozali mwana ya pasteur Robert Engondo nga dans le temps là boza awana nini na bongolo biso tayako ko travailler na prophète Pinda. Oui, on a passé un bon prophète Pinda. Avec ce qu'on a France. Voilà. Et alors, biso ba serwa tuzaka ko travailler na ye, biso ba disciple na ye. Mais alors tu dois pas ko une église na bino, bozaki jamais ko autoriser moi sa teya. Évangile ngo suko le bongami. Et comme il y a bon chic bon char, et bongami bo changer maloba obe bokutana ye Yesu asika. Même tu as si bino sur na nouvel évangile comment omoni parmi encore pambola yo ça la raison papa que so tuni on a raison na biso le mot pamira omoni tango évangile et na mboko Congo ya liboso bato bele biso évangile na mboko pamira ba créer biso désordre auto benga ba père de la foi banani wana bato basaba auto benga ba père o bele biso évangile ba dina bal oh le biso dina bal le biso boye dans la Bible, on remarque message on a dit na bala memaki. On remarque message pasteur Kouchuna Yenango. On remarque message on remarque différence d'ali. On remarque oh même confusion c'est quoi? C'est ça. Ça veut dire que bateau mais on va y aller évangile muta ndenge na ye. Confusion côté le bateau. Ah ben, vous avez mis ce pays. Vous avez alors. On a raison. Bateau belé, bah il est sauté. Bateau belé, la prière, c'est le groupe de prière. Tout ça, quel est le port là? Ce que vous tambola, il faut dire.
aucun poteau à Tina Souka. Comment est frère? Le Rolanga. Eh, ouais, frère. So, il m'a été, on s'est dit, les sommes ça va plus. So, faut le bouton, les sommes ça va monter. Et c'est là qu'il faut qu'un poteau à Souka. So, moi, ça, les gars, à Tina, mon problème, faut. Aucun ami sur autant. Comment on a voté? Comment on a voté? Le lorsque tu as beaucoup. La vie de pasteur, de non, et ça bien été. Même au les autres que le diable a envahi Mboka Pamira. On l'ingate. So, nous les bandits. Non, sur le bloc la mise. Merci pas passer continue. Il y a un évangile est passé face à la source, à la tabière, à la voiture. Donc, Pamira n'a pas de Pamira. Nous sommes sur la communauté Masia. À Sungabiso, la confusion par la grâce de Dieu. Mais bien qu'il y ait des gens qui le cola, le père wana, Namasel Bango, le Bazala Molimo Santo, le Sungabango, Malem, tout kende, par la grâce de Dieu, Makambo, et son Angela Peko, Ndekola Linga. Bino le cola beauté à Kabatuke, dans le ministère Nabino, il y a passé un gondo, beauté à Batu, moi ça côté à ti. Le cola Sikolo, vous comprendre l'évangile, c'est José Baïla. Nadio Solaka na bana nangai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo ko mate. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. E ko makate. Oh, mais baza li kuyiba. Ah na rembi na robi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata nangai JB Service merci. Tala biloko nangai. Obengene bana batilaki. Ndenge ko biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Baïla, aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kuona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement. Soko tali kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te. Eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanzangungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakututela ye biloko kuna même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka Nangamba Braza. Na tena baza continue. JB Service akakina ezali. Ezali leke. Angolais nalite. Nanga Angolais bezeli. JB Service. Et par les amis. bino ke botia wat mabe ese bozonga pe boyebela bato ke en tout cas totiaka mabe bolimbisa vo évangile yango yo amira moninga pasteur problème avec biso boyi totia bato te ke moi c'est côté te non la pesi mon père spirituel la porte Jean Robert Ngondo mon père merci papa na ngai Jean Robert Ngondo tia bato bongo te. OK non tia bato bongo te comment la vika bato bongo non ati tia bato il faut défendre yango non tia bato bongo te. Sauf que moni ntito koma ka ba pasteur ba consécration na biso za la kanza mutabenga na biso. OK Papa yebo confirmer yango. Moni tozo bina ni grâce te que toza nzamba bimisa moi sikati na biso. Ami bato nzamba temisa zo temisa na nzamba polene atemisa na moi sita ministère ya porte te. Mais apporte tia côté yango te moi te tia yango te. Mais na ministère na biso, na ministère ya papa na tozo ngoluté koza. Dans l'époque où la première moi c'est moi c'est maman Marie-Hélène voilà merci félicitations na maman pasteur Marie-Hélène coup de chapeau avant mouton na bisayo en tout cas félicitations bébé en tout cas merci maman merci maman azalo kum na museleki en tout cas c'est ça papa donc mon père spirituel eza azala muchopo moko abota kabana est-ce que
abimisaka atika abimisa te soki nzambe ayebisi nde. Ok. En tout cas, maman Marie-Hélène Lota, félicitations, bravo Nzambe na yo, oyo saelaka, vraiment apambola yo lusukuleka, à soutenir yo. Toujours une artiste comédienne, vous baksam beaucoup mito na moni pasteur Jean-Paul Mayata de la foi na moni pasteur Nzaou, na moni prophétesse vous êtes belé vraiment. Vous appelez belé. Vous appelez voilà. Voilà. C'est bien beau, c'est bien vraiment. Maman Marie-Hélène, en tout cas, ministère Nayo et Kendeli Bosso, Tambola Nzambe, parce que vous appelez un témoignage, il y a bien dans le milieu de comédienne ou à Bisso à Congo. Voilà. Et nous, comme sous, faisons tout non kaka. Oui, vous avez un groupe évangéliste. Vous avez dit que vous avez un groupe évangéliste. Tant que vous avez un groupe évangéliste qui soudé. Et donc, on a tout dans chaque fois. Si peut-être mal on a joué le sous. Amira. Vous avez qui, tant que vous avez un groupe évangéliste, vous évangéliste au Canada soutien, vous avez un groupe évangéliste pour vous les caper sur la télévision. Vous avez encore un sous. Papa Mira, quand on parce que bateau n'a pas monté dans des côtés, partout dans le monde, au balanda biso na YouTube, na Kobla télévision, au bateau de la théâtre, la film Sika, un groupe évangéliste, et n'a pas si merci na bande tout, on a Congo partout, na TNT, na Easy, au bateau la groupe évangéliste, na Biso TV, au bateau la groupe évangéliste, na Antenne A, au bateau la groupe évangéliste, la Face Télévision. Au bateau groupe évangéliste partout dans le monde. En tout cas, vraiment, tout ça, c'est un makasi. Parmi les groupe évangéliste, parmi les beaucoup parce que tous les coup d'appel, groupe pour faire dans la communication. Pour le pasteur Kobla, pour le groupe évangéliste, Batbayebi, parmi les Moyebi, dans le groupe. C'est quoi la position? Donc, le groupe, c'est ça la position malade. Et une déclaration en tant que ah, ok. Parmi les seuls groupes qui ont 7 chaînes de télévision. Mais 7 personnes ont la gratuité. Vous voyez, la chaîne la chaîne notre antenne A, c'est $300 par mois. Mais c'est que moi, groupe ça impact, moi, je n'impacte pas. Moi, je ne peux pas mira. Je ne peux pas mira. Ce que le but n'est pas, c'est trop dit. Chaque jour, parmi les gens qui ont une église par la biso, au monde a toujours chaque jour. Appelle la de sonner. Chaque jour, il y a un groupe. Chaque jour. Le groupe évangéliste à l'époque, tant que qui unis, tant que ensemble. Pour comprendre, on a le loté. Le lot, le pasteur Kobla a dit à 3 personnes. Ni bazana tout moni nena bilongia sika moni de pas wala ke pamika musala kati ya groupe évangéliste tuto mutuya to zombi susu makasi groupe évangéliste ndenge bandaka na ba programme à prier ba jeune évangéliste oyo to moni campagne salema to moni d'autres dernièrement awa ko diplôme ko meilleur groupe chrétien na NTPC na président Masumu parmi les meilleurs groupes chrétiens à Congo. Groupe évangéliste, pas meilleur, bien sûr. Mais ma film est non ça là. On nous aura marié l'inter. On nous aura parti mélangate. Parce que Godé peut payer. À ce moment on a payé supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe? Non. Le premier ça qui est moni le bosso faut de mon famille. Moni le lo en plein du temps la biso même ngamoko yo. Par exemple la Michi Oyo Nazawa. Le exemple qu'on a biso dans la répétition. Mais maintenant que répétition était par exemple dans ça Michoua. En plein du temps la biso comme mon boulot parce que le maman Marale la commis ma comme belé on se passer sous ma comme belé na passer Godépé voilà na parti mélanga c'est ça papa parmi ça comme belé parce que le maman Marale a parmi sollicité par exemple la carte YouTube Marale le on s'est dit que azan sunna ça qui bosote on a photo de mamoko bon ben c'est là programme le au moment que le fait que tu sois là donc on va responsable on peut se fongwama nangamo kutoyo na comme niveau que na vandi boye na bati
on stati que mais belé mais pendant l'autre senga groupe évangéliste to senga penza ke ezonga mo impact wana fungola je bande kona bayaya passer godé azonga ndanga zalaki jeune bamelanga bazonga jeune évangéliste etike okanga mate OK etike pe kama mukolo moko te évangéliste eza bango o passer bazana mo autorité mingia non bino passer dans ce jeu ko potika ngo mona ofoni ngo wana ko imposer peut-être yango te famille ngala ko linga kuto moi bi journaliste faut mo bon pour chaka biso moni boninga passer ko betinga maboko passer félicitations comment nazo tamu sa groupe c'est sans sponsor sans logo bambo na moko peso fancy c'est que moko bon ka hôtel bo obetse bo passer félicitations aujourd'hui on pas liga non ça boyer au groupe et ça est fait quand même OK mais pour la kolobake au moni bandiko nga nyoso wana ba yebi yango ke pasteur Kobla et ça kozala nga ko kengelo côté obi na pesa moko moi tamoko nga moko na senga ki na groupe évangéliste nga na senga ba divorce na senga ba ba groupe na bike dans la nuit boluka mutu soit diriger groupe nga fla pelu na bisaye e ki réunion na batapoto baboya bango tu vas dire pasteur Kobla en tout cas mutu musa diriger te kayo OK quand yo mutu diriger mutu te ba yo jonde o mona so moni bande ko nanga ba président wana baza ko pesa nga confiance ba yebi le pourquoi de ce que nazo woni c'est le côté c'est dire que eza ko woni c'est le côté ça que moi na oyo na to bandi yango ensemble nga souci nga eza que naza ko ba cofondateur groupe oyo na ko permettre groupe ko faté na yebi ndenge bandi e bandaka wapi bana bazalaka na yebi à l'époque nga naza frère na yebi bandani o bazalaki te ba yeko ya tout wana sko souci à moi na évangéliste ne c'est la ngai groupe ko faté donc bande ko nga nyoso ba yebi yango pasteur Kobla atiko kana mporte te nyonso bamoni bazali temps libre bayebi et pas te répétaka na bengisi bandeko tout elongo kota groupe évangéliste toza esika to répétaka sur victoire na avenue Popo Kabaka numéro 12 na commune ya Kasavubu to répéter chaque lundi na vendredi à partir ya 8h ti 12h elongo to biso na téléphone biso na plus 243 81 49 37 963 donc plus 243 81 49 37 963 le numéro ya biso ya bureau soko bengi yango okozo partout dans le monde au na likamusi campagne aussi groupe évangéliste lingo kota en tout cas porte ça polele et ça bande biso ta kala bamiga to chiko kana porte na mutu mokoti voilà à titre de formation to comme ko chiter l'émission na biso na yambi pona bino l'artiste comédien pasteur Kobla azali ancien ya groupe évangéliste tombe kapetu solula par rapport ya Moussa Naye ya Nzambe o azosa 10 ans a fêté 10 ans pe 10e édition ya nous voulons voir Jésus na imité ko zala wana vraiment du 27 29 30 31 to zala wana imikeza na Matonge sur avenue Kasavubu voilà na commune na Kalamu parce que mon nabino ba comédien et belé auto yebi bozali bato bofandi kate lo banzam na sortie médiatique moko oyo esalamaki surtout mukolo ya konga ba ndeko na biso mama Marie-Hélène bakonsakaki ye tomoni buibui awutaki mpe kozala wana akendaki bien que azali malade à perdre un peu vie na ye vie donc vie akomona azomona su penza te ndenge azalaka liboso na kati interview wana etike biso donc nzoka buibi asaka su na santé nzoka nda azalaka malade babwakela ye mauvais sort oyo ezaka akayokaki lokola moto apopoli elamba boye miso mwana te andi avoyager na Brazzaville bazaki na acteur moko oyo tobombi kombo banga voyager bato ebele mais auditeur aponaka mibale bakomi na biche nde tant bazosala badocument na bango wana ba formalité directement ayoki lokola apopoli boye miso ekufi eloko wana esali biso ma passe bino bozali basala nzambe nous voulons voir Jésus yango yo boto la biso ndeko na bon délivre vraiment en tout cas parmi
eza lisolo moko pasi tant nga pelo ka kiango en tout cas na qui vraiment choqué kotala ndenge ndeko na biso azo souffrir na kati ya likambo oyo en tout cas nazo senga parmi omoni eza ka pasi lelo okosala moninga boye lelo ozo qui se passe yo po okufa lobiti moni alors na osenga kaka parmi na bandeko tout monde na biso ba artiste ba comédien to lingana to tikosala mabe to qui servir za ndeko moko parmi biso asaki likambo wana na osenga vraiment nzamba limbisa ye parce que le sali moninga boye moninga za na pasi oyebi to ekomela yo bible zo ba ke mutabuka oya zolona en tout cas parmi les autres dans la 4 campagne le 29 le 30 et le 31 parmi les habitants ça les photos comme kolukaye azapami ayawana ngana osele komoko te lokola thème ya campagne les ali nous voulons voir Jésus na 4 imika le 29 le 30 et le 31 to kolukaye parmi moi je vis des choses et salama na ministère na ngai na moni batu AVC ko katana lokona lo mama botinga moko AVC akatane et to komi sur place to bondeli na moni ndenge mama na ngalo papa mira sur place le koloboko somi na njela c'est-à-dire que pour na vandi bo pamira na osenga vraiment bande ko pe famille yaye o bazo kanga spazali bon mena biso artiste na biso wana na campagne dans la campagne munene nous voulons voir Jésus 10 ans et ministère na ngai et 10e édition campagne ezana imika auto prier pour na mboka pe pour artiste comédien boya na ye soki mokili nani bayana ndeko na biso boyiboyi okay soki mokili et BBC mutaza capable obiti zaka nzambe ezaka Yesu nda za capable ye oyo azongisa kimiso ya Bartimée miso se kufaki mais bible to ba ke Bartimée tana kutai na Yesu bible to ba ke miso kufaki miso babomaki miso Bartimée zonga moi je pense pas mira soto kutani le 29 le 30 et le 31 na campagne na imika soki to yemu kolwana oh bande ko mama buibui we biso ye to bombe apona ye bito loko to sala te to relaxada nzamba benga ki buibui ye mtaza na miso aiba pièce à rechange à miso akozongi sango moi je pense que il y a quelque chose ça na comme l'expansion amen mais bino le pasteur na mona bo sala ka ba prière ka retour à l'expéditeur fait mais a auto lo belo moko lobi que non mutasali soki sabi soki zaki mutasali bongo nzamba limbisa ye pourquoi beaucoup ça retour à l'expéditeur t'afin mutuana ala pa ke kusar pe mabe papa mi omoni loko moko bible zo ba Christ alobi bolimbisa banguna na bino Yesu alo sera na biso alobi bolimbisa banguna na bino donc Yesu atinda biso to la ka batu mabete mais tire biso loko moko omoni mabe yo zo sala nga lelo nga na senga nzamba limbisa yo et yango elobi te ke nzamba otiko kimia nga senga nzamba limbisa yo bible zo ba Yesu masia na puluzu babeti fimu bazoki sie batie kota njube na mutu Yesu babaki na puluzu esika zalaki ayebi tatani abi pe limbisa bango Yesu bongo Yesu abi na tata limbisa bango mais peki sakite rido atapesa nini ekatana Yesu alimbisi batu mais elekeli biso babi molili makase ye rido temple sani ekatani malgré Yesu to singa pardon batu wana mais l'on est siliki nzamba passo rido table de pour la kolobake to ko senga nzambe limbisa mutu wana elobi te ke nzamba tiki non par biso to bisa nzambe omo so to bi ke nzambe limbisa mutu wana to bisa nzambe dossier mutu to tina maboko na yo donc nga vraiment pona ngai nzambe pe na frapper mutu wana parce que nous ne pouvons pas voir une artiste comédienne bourrée de talent tout le monde a vraiment que une artiste comédienne plutôt bourrée de talent tout le monde a ils a vraiment malamu eza malamu te ande nanga ba artiste to bona moteme so linga zonga yo mutu oyo okanga baninga kanda yo mutu oyo okoma lelo kosikocha baninga bouton na njonji babenga ka yo mutu oyo oba ko sa ndengo to tangisa komba baninga ndinga mabe po ba mona baninga bo mona ka yo mutu oyo okoma ba critique mo ba réunion bo sala ka pona komba baninga yo mutu oyo okoma kota okene kisi na po ba sa baninga mabe tozo bisa yo yaya omoni ozo sa baninga moni ozo sa batu un jour okoyeba kolo mokili azali un jour nzamba ako mesurer yo ako traiter ndo traiter baninga bongola motema tika makambo yo Yesu alinga zonga tika makambo yo bongola motema
ta musu lo buibu eza misu papa mais ta musu ya ye te ebite musu ye akufa liwo mabe et musu buibu eza mito mona ye misu mais ta musu ya yo to connaît comment noter tebisa yo ça na posta na yo ndolanga président ndolanga artiste tika kipede tika makambo sala tika songi tika makambo sala otonga ka batu ya salibo yo musu ozuka yangwana tika makambo sala nzambe akutana yo nzambe akutana yo tokomi na suka émission na biso tozoke tika ndeko na biso beta face na adresse na suka otika kibiso mikolo kimo dele lelo toke tika e na lita na ye na cimetière ya ekotala mika na nécropole voilà na nécropole ekotala bongo lelo le 29 donc lelo notre émission boye toke tika ndeko na biso okoloba nini surtout en tout cas vraiment eboso nazo pesa esa la pasi nzamba consoler famille ndeko na biso deta parce que tout toko sala toko pita ndenge ni mais famille ezoki makasi en tout cas pour la consoler bana a consoler bota mobimba na commune discussion en tout cas tozalaka parce que nzambe mutapesaki ye mutazui tolo ko lobate tupika kola zo lokumu na commune discussion na on sera na groupe etikali papa bien atiki groupe atiba groupe munene na on sera groupe oyo e kabonate to ça le faux artiste ba président to c'est même difficulté za moko pamiga lelo soki mutaku fi groupe seni ekei ni difficulté amoni ngatilo nazolité parmi groupe tcheko matone kufate groupe tcheko akufa batika groupe tcheko ba soutenir mais là naza parmi bato ngalelo ti lelo groupe tcheko la télévision grâce na ngai nazolité na bana tcheko parce que azan de kotoaki na ye tango akufi na osenga groupe delta en tout cas ba star na ngai bokabona te bozala ini ndenge papa lakisaki bino bosimba kwa mutu moko boka batute bowele loko te bozala bomoko soki conseil président masumu azali le président JP tokanisa azali toluka baprésident oyebi ke bakosunga bino en tout cas vraiment nasengi mpe basponsor nasengi mpe chaîne balekaka RTGA nasengi mpe ke bakonzi ya chaîne boencadre groupe oyo ekufa te tokozala pamira malgré naza na pleine retraite mpo na campagne oyo mais choix eza te nazo obligé fana ozala wana na matanga na kozala wana na butu petit makiti esalema en tout cas na kozala wana vraiment soki mutanga contacte yo acontacte na numéro ni surtout pour na un mot peut-être ya suka pour émission ya lelo pour na campagne en tout cas moto alingi abenga nga moko en privé obenga na plus 243 89 95 26 507 donc plus 243 89 95 26 507 naza si WhatsApp poso ko benginga kamitali si campagne si makamanzambe ozwanga mboko biso ngo benga bureau na ngai o ba dirige équipe groupe évangéliste ngo kota groupe évangéliste numéro bureau groupe évangéliste dali plus 243 81 49 37 963 wana le numéro ya groupe théâtral évangéliste soko benyango ozwa ba responsable bureau o baza pona ba pesa programme to répéter lundi vendredi na victoire so komika na victoire na avenue Bokabaka numéro 12 na commune à Kassavou na kata flat le prophète donc chaque lundi na vendredi à partir de 8h 11h à 12h de pendant la biso. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci Nabaïnion Soyo Boza qui est ensemble. Merci aussi Pasteur Epanayo parce que répondait à l'invitation à biso. Merci papa Miganga la pêche merci parce que au benga ngata on tobo sala ngata ba activité au tika ngata o sala groupe merci peu merci de ba bon pele nganga mama biomba na pêche mbote vous allez faculté de la SAP la pêche merci et pas il y a président de vos la pêche merci bana tout le groupe évangéliste merci en tout cas va pour la bien la communication. Émission Oyo Tosala qui en gros des cérémonies sopo. Nous voulons voir Jésus, tu dis qu'il va Batubaya les 29, les 30, les 31 na Imika. En tout cas, Jésus-Christ a kozala en œuvre. C'est pourquoi on a qui n'a prise de vie là qui bon Mika, Muluba solo solo bakabaye bakaye na beaucoup de bon seka na matamba na mujibu jibu. Merci beaucoup ceux qui sont invités bisla bientôt kutani na mikolo zali koya. Merci.